alors nakosenga bongo na réalisateur na ngai ami bongama pamba tina kozala ngai moko te nakozala na bainvité moko bokomona ye na émission oyo elekaki tozongeli ye pamba te ye nde azali bongo imitateur ya Pululu awa na Durban précisément na South Africa mpe tokozala bino ye moko babengaka ye Mobikisi na ntango deya bakombo mpo nakoki kokanga sentiment to émotion te tamaki nazali émotionné na ntango deya bakombo pamba te bomona bango awa toyebi te Mobikisi akosekusa Pululu te kozala ndenge nini soki bongo Isaac le fufu derrière la caméra aza bongo même moral to même dina ngai na kosenga bongo ami bongama mpo kala tina zamba invité na ngai yambo na invité na ngai napesi mbote na Adija Christelle Una pourquoi pas na ujana na ngai je love ujana napesi mbote na ana lufungula siko zali bambote na ato babi tona système ya mwanda.com mais ato comme ça mwanda.net babi politique et régner toujours à Gideon Sissoko t'as un souci mon président Chris Kitenge t'as na mawa groupe na biso leli Chico Aka poto umela te peut-être qu'il est bon la kobenga ba invité na ngai na kosenga bongo na Mobikisi à intervenir sur les plateaux na kosenga pe na Pululu va intervenir les réalisateurs Isaac le fufu au fond elanga bango mbote Mobikisi mbote papa boni bino ça va bien Isaac le fufu azawana toza bongo na Mobikisi Jésus de Durban ngasi na mitangelo kombone mandalinga ye moko se présenter azanani sangoni na biso na kati ya plateau na biso ya Congo Experience ezali bongo chaîne moko na Durban oyo ezobeta mpe kobetaka fimbu ya mama bibeshe mpoi besengani la patrona motema président Clovis bandeko baotala awa balingi bayeba bozali nani aza oyo ya bino bolela trop Jésus de Durban Mobikisi oyo bayebi nga na nkombo ya César bayebi na nkombo ya César basebele César nani César Nzondo d'abord on a César Nzondo biso babengaka ye Jésus de Durban etikali invité moko soki dakomi kuna soki akiti na motuka na ye na osenga na Jésus de Durban bato oyaka deja awawa de Durban tozela yo bato bamposa na yo bamona yo olina lela mbe ntango namoni naoseka mpo namona eke Pululu akufi na ye te olina lela l'émotion na nango na susi me naseki déjà de Durban boni moi bien mwa mosu eki wapi homosexuel na ngai kei nani homosexuel na ngai kei omonani bandela kombo homosexuel na ngai betaka na mokongo abimisaka maloba betaka na mokongo nani komondela kei homosexuel na ngai bandeko balandi balobi tozoyokana koma bimi homosexuel nani yesu tuna te bana homosexuel nde nani c'est un mot français homosexuel mutu omitaka homosexuel obula ozala wa ye soki akufi singa na motema balobi président Isaac le fufu président Chris Kitenge bozala mosala makasi homosexuel eza moto oyimitaka vraiment toza awa wana boyoki kombo César Nzondo autrement dit Mobikisi Jésus de Durban toza na bacho Titi de Durban Mobikisi sango oyo euti na niveau ya Congo boyoki yango na bato na bino to nando te ya sango ya collègue na biso babi baene na biso bapapa na biso bayaya na biso tolandaki sango wana nazwaki yango na ntongo batindeli ngango ya WhatsApp nandimaki te namonaki yango neti baje nakoti na neti boye nameka otike naomona baimage me esalaki nga mpasi makasi ya komona ndeko na biso Pululu atika biso esali nga mpasi ya makasi naokoka kutu koexplike degré ya mpasi nazoyoka te naza mpenza émotionné balobi ye moko imitateur ya Chico Pululu aka de Durban bacho ntango okaki sango wana message wana réaction ezalaki ndenge nini moto homosexuel na yo sango bese ndenge nalangi benga tomo esika homosexuel na kufi na bulenge homosexuel na kufi esala mutima pasi na nzoki nange kolinga mingi akufi esika ezalaka
stress. Depuis tant Vraiment, bon comprendre l'émotion, bon comprendre la vie. Et ça, bon, chaîne Moko, Congo Experience, South Africa, d'Urban, chaîne Kamami et pas Yemei, Babi la force tranquille, Bibi Chempoy, il y a président Clovis. Vraiment, Bomoni, Kolobela, j'essaie de d'Urban, pour sentir déjà douleur. Et puis, c'est pas qu'un bandi est né. Donc, à hasard reconnaissant que non, ils sont deux aînés. Donc, dans la vie, il faut toujours avoir la reconnaissance que non, c'est lui, c'est un aîné, ou Azaboué. Et puis, ça rappelle avantage. Na mapamboli belé liboso vraiment bande ko na rosenga bande ko na biso ba congolais précisément na biso ba youtubeur te bana kopesa sango ndenge ezaleli tozomona bandinga ba collègue bactère baza ba na souci ala to pesa nouvelle te ba façon to pesa nouvelle ete que to luka ba view polo bi ozo lango te to lia ba mbongo ya bien mal akite ba to lia mbongo ya information ozui chiko polo to ki ba info qui basé na tournage maintenant rolinga ba collègue na ba personne information bien et puis na reconfirmer yango je vous dis na habité cela ba info qui to koyeba te akufeli nini précisément bon c'est là ba info to yoki ba ebiso asalaki crise cardiaque nde memi na liwa babi bazaki na ba tournage esengaki ke ba kendo tourner lelo na 6h mais tango o babengi papa na biso modero abengi po asignale bakende na tournage nde mama azopesa sango ke ve na biso shiko aza lisusu te akei esala ye biso pasi makasi esala ye biso pasi vraiment ve na biso shiko aza lisusu te akei batio tebi ke lie te na tongo osali ni besoin but yo noza maya ye po imitaka toke bate oyo eza jisi mobikisi na lobi mpo na yo information nini ozwi na bandeko oyo po biso source za congo ezala ba news nini oyo oyoki na news na liwa ya ndeko shiko akapululu elenge sango na yoki j'avais un tongo tangue na groupe théâtral massa théâtre na so na ba Dorcas batanti nada ba bele ba ça théâtre mon que français que bele français que bele mais tige na conti massa ani mama G Felice mu contagious mikolo abesinga atinga ke forcément que nego na asaranki asizinga abike ne alors lo bagé mafala ngina master vera ngai omusosela ngai anaombela masane asomele masanga ta tournage ese ngwana sa tournage ameli masanga niki azaki en plein qui ameli masanga wana kina kei beza pene na kata masanga abe bashepe no mususu te miete na mela wana na kei wana vers 3 ans vers Kasimoto nige c'est un pense fort na kama mwana swingai vraiment toyoki ba collègue nende ba lobby tozo appuyer toujours ndenge lobby Jésus de Durban na oyo lobby bachu donc par contre de ora bengaki selon programme bazaki na ngo ya tournage na ko benga nde ayami bel et bien madame ya monsieur Chico bazali bongo épouse wa tikali na bana mibale nda lancé nde annoncé que non papa Chico il ne peut ba info sous ndenge bacha lobby toyoki toujours sur sa Congo moto azali vraiment en pleine cure tomitu na place wana neti ngai nayebi collègue na ngai pe faki tenge Elmara aza en pleine cure mais nazwa ina pesa ye masanga place wana vraiment junior soko yo moto politique le belanga eza mabe to malamu je de dire bon to ki tout à fait na mutu no uti moto aza en pleine cure boyebi ki bachu de dire baza en pleine cure mais boyambi ye kuna so sala musala osombeli masanga tebiki na Congo seke moto amela kisi akomela alcool te soki ntango osombeli masanga mpo boma ye tobebisa ye te nga naza pena précision ya information wana te mpo nazalaki sur place wana te bon na question oyo tutu na nga wana naza pena na eloko ya koexplike oyo te mpo soki bayebaki aza na keo jamais bakoki kopesa ye masanga
il faut za bayebaki te soit bayebaki basala yango na nko wana ngana yo toyebi te bato bazalaki bango mutu bayebi kaka. Merci beaucoup pour Joanna, pour s'abonner wana et ça la biso bien. J'ai la bonne bolinga kayangoyo. Toujours on a bien ensemble, on a bien une nouvelle génération. Donc tous ensemble avec Vino. Merci vraiment à bateau aux 8 ans à Kolanda biso. Mais avant de construire ces émissions na biso, tu conseilles un conseil, il y a mis balé à artiste na biso pas un conseil. Parce que dans la vie, il faut toujours avoir des conseils. Dans chaque conseil, moi je évoluer et ça t'est. Chaque conseil, moi plutôt développer et ça l'évolution et le développement. Donc développement na conseil n'est là que Moutou a évolué. Alors on a quelques minutes, c'est pas ya Jésus de Durban, César Njondo, moi quelques conseils, n'habitez conseils ni repousse na ba bato ba rabino. Bat les secrétaires nabino, ba fan nabino puis bactère na ba yende ndengo le baki au bazabon na Congo et puis ba ndeko c'est ba comédien bactère au bazabon précisément awana ça Afrique en général. Yanga conseil yo na opesa ezaka bolingo. Eloko ezoboma tozo perdre ba artiste minene eza po tolingani biso na biso te. Nzambe moko ayebi ndenge atombolaka mutu soki lelo eza yo yeba pe lobi eza ya muninga. Kolinga te bonheur oyo za nango oyo muninga za nango yo zwa ngomba moko. Eloko eboma biso eza bolingo na osenga biso ba artiste tolingana. So tolingani makasi tosimbani ya maboko babiloko ekozala te. Moto alala eka boye akufi briske. Tata ye moko ayebi conseil ya suka na kopesa na famille eza kaka liwa eza nzela ya mutu nyonso. Liwa eza nzela ya mutu nyonso baza motema ya makasi. Ekomama eka bongo ke moko lelo to perdre vena biso Chiko Pululu. Mokana tata ekokisami mingolo ezate. Mokana tata ekokisami na sepeleka na ndenge mobikisa lobi bonheur ya muninga kowela nango te. Ate ke lo loka mi imagine bakendeki jobu ayena ba pitensi wana ngape kaka Sarah Sinta de Durban na sepeleka ka pitensi wana te o mima otlongo jobu makambo sala ki oyebi te. Sarah bonheur ya muninga yibo yewa ndenge nini ala pesa makambo oza makambo yo moko bacho na kita to ami matimbola ka bi pululu la kufi siko oko tinde ko sala ki pululu to ko tika conseil no pesa na bato ba fan ba téléspectateurs na ba eni na ba collègue na o bazaba na Congo puis awa na Afrique en général on a marre que au moins on va s'en que c'est na ko tika o bien na ko consigner. Nike meleke elo ngalinga mike na bimaka na identité ya homosexuel na ngai parce que na sepia ninga sala wana meleke yemtu abana masolo ta yemtu abana masolo meleke masolo wana meleke ta linga lo makasi. On est dans ligne logo, elle a c'est une ligne musique na sangani. Ligne avec la magasin, il y a peine de swing aí. Mais ma concernant là là c'est congolais, c'est comédien, dit que moi quand est molingo. Molingo elle est guignonson. Molingo elle est guignonson. Dit que tu sais que ma moana que en na motema alors que ya bina du jardin du jardin na amour ne salange avec amour ne au mata comme na bisona comme ne au mata c'est que ça na makwa mike enege on ma ben na kansi wana izara ma ben po ntambi mta pesa po mo po so mo nge je ne ma azi alhinga na sexy ningoye jamii na oke mtema pasi boy sexy na eza poni hata vaya makazi ole ngai sexy moi vaya makazi ole ngai yango azi yango moi alhinga sexy ninge yango lobi le kinga no biana bo hata vaya makazi ngapi sana leke bon hata nena ngana kwa makasi
On tient un thème, mais un y en a bien dit. Un fond de l'ingala. Bon, boyeki ba conseil ya Jésus na batu. Na habité to kufeli. To kubaka ba dédicace, to kubaka te. Po to na souci, to na mawala mutema. C'est ba dédicace ezali, ekufeli lango pété. C'est que pété, ekufeli pété. Wa to ba conseil ba artiste étant que réalisateur et puis producteur il y a cinématographique. Kosnanga ezali ke oyo Jésus le baki ya liboso format to lingana. Bonheur moninga to wela nango te. Babi, racheter le temps quand les jours sont mauvais. Tu veux la non temps parce que tu es bien coloté, tu es bien gongati. Avec Natala, pour ça c'est que le faux. Il y a quand même coloqué un iPhone. Pour ma boque, on a magique, il y a un zambé lango. Avec na ouais liste là comme un iPhone, ngasa na mutaba Vodafone, mutaba Samsung, mutaba Huawei. Na mi tika na mi kitsa na ngebi lango bikisi. Donc bonheur moninga te ola lango te. Bande que ça tape par temps. Ce que moninga zo pela langonga oyo nesi mikolo yo na se vantete eza nango dirban et pesa meli biso na biso de pesa meli new song exactement les vidéos que pesa m'appelle Lévitique ba voisin to pesa un peu oyo koya et que ça temps na bango alors temps na mutu botika mutu nesi to temps oyo lango bacho eza sexy j'ai de dirban partout bato kaka j'ai de dirban net na mutu pesa temps new song botika new song asala temps na boye la bonheur na ngate pour le ko bolisa pamba maboke kufi yo beli mutu pamba ekomi o kwa nini o luka o rattraper bonheur na ngai échec nazala mukuse avant otika bandeko na ngai na pesi mbote mingi na bandeko nyonso ya Congo bino tu bato tu bolingaka biso na Congo ipe awa na ndeko na pesi bino mbote pesi mbote na yemei babi mwanda.com talaka donc mbote pa na yo na pesi mbote na Zina Ngoli motema tata Banzul Maman Do Fataki, Motema ya Mboshi, les managers, Pesa Bango douleur, la voix des yeux écrits dans le désert, quoi. Pefa El Mara, Junior Sissoko, les plus politiciens, Nakata Dirban Awawa, et c'est pas nayo, Babi Diogue Médard, Otie, donc Tuti, donc, Yao Yangoana, Haute Nabosani, dans Biso Mobimba, Pessimbote, na Pessimbote, na mon secrétaire, Anna la Belle, Fungula Kana Secret, pourquoi pas. Adjidja Christelle, Bambote Nayo, Sarah Sense de Dirban, Bambote Nayo, Biso toujours, donc Tozali, président Christian Groupe Lévitique, Bambote Nayo, vous s'abonner toujours dans la chaîne Nabino Congo Experience, bon, vous n'allez jamais dessus, jamais dessus, ma dédicace Nabiso, Mbambale, mais ça tu es pour t'équiper à Bacho. Bon, mingi apesa mbote penda ba dédicace ça te, na pesi mbote na tata, o apesa ki pe ma mokolo lelo. Na bosanité na bapara na nga depuis Congo César Nzondo na mama José Basaboli na pesi mbote na nga na Chris Mavungu babi ingénieur à solo na kati ya Victoria na pesi mbote na nga na bafani nyonso o basepelaka na nga même na ba o baboyaka nga na pesi bino mbote na nga merci ouais la kibo je te dire ba o te bolinga kaet na o bondimaka e mbote na bino bacho Allez, merci. Na tata, yo tiens. Tata, merci tata, mon gars. Ne, m'arrête azo, kisingai. Omoni c'est ça. Anda azo kisingai. Moni azongisinga mena motema antoki makansi moni mamona antoki makansi antoki makansi na motema sabenga emo ayebi asi merci na mama botangai mata mufanto besi merci na président na ngai na vice-président que tenye nezaki fofolo ninge la talinga iPhone elobi amote bien na bato nyonso biso na biso balutu nyonso tongo mote familia mobima Gilene Balema Josi Balema Kelvin Balema Pauni mote bien tambira tambira Papa Lute Babi pe foyo la
il peut faire pas le tour, il y a Penza, la Penda, Chico, Polulu. Merci beaucoup de m'inviter là, il va répondre à l'invitation sur le lot, la Congo Expérience. Merci à Jésus de Dirban, merci à Batio, la Congo Expérience Yangoyo. S'il y a d'autres informations, ils allaient, donc informer Bino, vous êtes toujours à la ligne. Beaucoup d'informations, Nyos, Awawa, toujours on a Batomi Balé, Tokoya, s'il y a des news, vous avez news, vous avez live. Après, c'est un Ben ML. Grosse affaire depuis qui la image qui peut oser là et ça va bien quoi il faut connaître la Congo donc et ça va bien et puis simbote na batunyo so ba linga biso na biso opa linga biso c'était possible de mbote na puis simbote na ma confrère Easy Pro Michael Ebo pourquoi pas Enoch Empadi Shagi Mayala Germain Media depuis kuna na mboka mindele bambote na bino boss jusqu'à lo Kofé bambote na yo Congo Viragis Banque mondiale exemple à suivre pardon Maman Veromboyo Maman Veramboyo, mobile c'est pris son botte abi les 25 mbote mana e donc a ko bimela kuna dans na note te na bomote pe na bomo na e pe na pas apparaître. Merci beaucoup, merci beaucoup Maman Veramboyo. Moyo. Ali passe hein. Ali passe. Moyo. Merci beaucoup tout le monde à la prochaine, restez branchés sur votre chaîne Congo Expérience Chap.